Vrai combat yango ya wana mongongo wonzembanga na nzemba na nyaleki bwaka zulema bwaka mokonzi abisa encore betuta pona manaki yungulungo nsengeta luta ve kaka farine boyamba esprit ya bien mate ya stratégique atrangale lisumo binadama eza fota misika Congo tokobamba na tokofinga na yaya towelaka nini c'est mon l'amour et non la guerre qui sont la paix tozwandakisa ya Sarkozy na François Hollande bawelaka bokonzi me babomaka France ete bandeko Congo yoyoko nzoto ya moto biteni meke jamais loboko eloba na lokolo longwa na nzoto nanga masuwa ekonana na yo mawave ma bouche ne cesse de répéter ces mots je t'aime souvé mes yeux réclament ta beauté jamais y résister solo na yo ya nzoto koma ta parfum préféré na ngai tendresse affection na plaisir etindaka nga na yembi papa chéri na koyemba binadama Salvatore de la Patria l'homme qui a sucré la banane sulutani akongenga lokola moi ekitoko lokola wolo belle na talatala na kisanola lokola pièce rare plainte mais tout mona deuxième eloko isala misiko na Angola yé na frère na yé fali pour pondérer héritier à côté si épée maï na ndenge ya Braza. En fait na l'année langote mais je ferai l'effort quand même ya kolande lango mais na biki héritier gogana moto na tembe toujours c'est des choses kene mulaite na koti mouvement na devoko et puis suivi na ngoku na sala isuite bali ba présenter nga na Fikine na raté Fikine ba yo présenter nga sikoyo na chez Munguludi aka na ba itamu ambisi na rompe ngaba. Il y avait mon collègue Kalouji Tutu, mon premier. Il y avait Chai Ngenge. Et encore il y avait Gessan Sakoko, de Sorbonnier. Le bandit du Djongo est comme une avocat la vie de la folie. Na motema na kolela Corneli Malongi onga ya wana we domumba funa nete yuka skondezi ba déception ya bolingo elekelinga yoyo ngasulemana we aya boyoka tanga ye celui qui veut bouder n'a qu'à bouder pour lui n'est-ce pas l'amour s'est placé l'intérêt de l'autre devant le sien il dit mieux écoutez-moi ça bana masina ye. À la première occasion nous nous sommes rencontrés, j'avais comme impression de retrouver la légèreté de mon adolescence. Zulema, vraiment, naya mon belé, Petro Congo Bayebi. Et loko fali pour patika na stade Azati pour un concert ya Ferregola. Ya Zulema tant que Muyaka, tant que Moutoua Yoga la musique au cours de Banon. Ouais, je suis optimiste, je ne suis pas là pour un tel. Ferregola, c'est un frère noko. Artiste de mon Chétan. Le padre Bambo de Payosali. Noko, Lialine, Bunda la Bora, Nolonga. On félicite la prophétie dans la yango, au bêta yango et aussi Mbappé ba au craquer. Pour le yembo, ils ont additionné. MJTV, Sambara, Goli Mazabata, Bila, Koli, Kobo. Sambara, Goli Mazabata, vraiment bon s'abonner. Sambara, Goli Mazabata, Bila, Koli, Kobo. Sambara, Goli Mazabata, MJTV, Sambara, Goli Mazabata. Mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai noko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout
dans votre émission Autant Couleur qui est toujours présentée par moi, Danity Manga, garçon le 19 février. Quand Danity Manga de la Ranabino, je ne serai pas un grand pour commencer cette émission sans pourtant saluer celui qui est derrière ces beaux caméras. Là, je vois Olivier Loango, Papa Nestor, Jérémy et pourquoi pas de saluer comme ça la première dame de tout le première dame Nakati Aroléan. Là je vois Maman Mami Wanza, donc la patronne de notre chaîne. Maman Alilara na ebele bele te quoi ba maman Moussou, donc il est vraiment la patronne, donc Mtabanda Masolo il y a ba number one Nakati il y a Orléans wana, et pourquoi pas de saluer aussi comme ça. Là je vois Ronnie Bessial, notre rappeur Nakati, il y a Orléans, et pourquoi pas Kevin Bravo Mwanza. Voilà, Kevin Bravo Mwanza, Nakati Orléans, chaîne YouTube authentique. Voilà, nous devons s'abonner à ma chaîne Nyonso Oyo et Rosala. Quelque chose de bien. Aujourd'hui, Danity Manga ne va pas nous faire une analyse dans ces beaux plateaux. Je serai avec l'un de Wenge BCBG. Tout côté Nanda pour BCBG et pas y a Papa Chéri Binadam Bichiko Solo la Lilo. Masolo y a balle de maths. Comment ils ont se comporter Nakati il y a terrain et tout y a Melabino Zulema. Il y a Boka Jibé Moualoba Yaya. Pourquoi Jibé Piana? A comment on peut faire Yaya Solo la Lilo? Nakati l'émission ya Autant Couleur il y a Lelo. Sur nos même langage, il y a abonnement, il y a générique, il y a chaîne, il y a ça en bateau. Il y a pas si bateau, parce que moi, je palpite dans mon tout. Je vois ceux qui te voient quand ils combo dans bango, ils ont qu'ils aient qu'à pour de monde. Il y a maman pour maman, ça mon salle ensemble. Les rabouis qui boivent, qui étaient tout bois, mais yo, pour que ça mission pifoté, pour bichon bon, tout ça abattre par pifoté. Comme on a eu dans la mission, attention comment on a publié tout kati pour la bella. Puis s'il vous plaît, puis tout zonga pour tout côté invité là tout soit là. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Merci les retours déjà sur ce beau plateau de Autant Couleur avec le vôtre Danity Manga. Là je profite directement de saluer comme ça Chico Kitolonga, Ojuku, chef, voilà. Aristote Ewango, Jonathan Longo, Kevin Kalala, boss. Ah, Kevin Kalala, boss. Voilà. Vraiment, Ado Koukas, voilà, Ado Koukas, Youpi Sasa, Christian Manunga, et Deko Kilima, Axil Macha. Voilà, Bayo, Yangai, Bayo, tout ça, Bango, Nakati, il y a Petro Kongwawa. Voilà, vous avez retrouvé mon invité, il s'agit de Yaya Yazulema. Bonjour. Ouais, bonjour Danity Manga, les chasseurs des images. Ah, BCBG, machine de la musique. Ouais, mouvement hyper pépère, BCBG qui tourne au Makasi, que je salue mon boss Papa Chéri, là où il est. Binadam à 100 tâches. Yojibivore, les Yojibivore, toujours. Donc, on a profité pour nous ça. Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Voilà, la patronne de la chaîne. Donc, sans oublier MJTV. Voilà. Et bon, s'abonner à la chaîne pour nous écouter Zulema de voix, mais en live. Et j'en profite aussi de dire amour sans frontières depuis Angola. Il y a président le pétrolier Faustino Moussiana. Amour sans frontières. Voilà, Nassima Caméra, na sanité Olivier Loango, Bogar Mongo Boulata lancé. Voilà, merci beaucoup Yazulema et salut bien vraiment car on dit Yazulema c'est Ngibino pour s'abonner mais na chaîne parce que à Obanda vous allez toujours Yazulema Boninami santé na yo et puis parcours Yazulema pour akoma na BCBG
Zulema uti wapi to Zulema binika bamoko na BCBG. Zulema c'est un talentier parce que chez nous papa chéri l'a bien dit que c'est le talent qui opprime et non l'influence aux médias. Zulema azamwa na moko ya Mombele mbotama na Mombele bandi musique na Mombele après chance de parcourir que na ke Brazzaville. Brazzaville kutu balobaka boma za irwa tika nyoka mais ngai na zwaki opportunité parce que langa passeport tout ça na bon une année Schengen. Par là je veux dire que c'est un but marqué à l'extérieur, ça compte double. Donc nous sommes revenus avec Vaticania. Je me suis décidé d'intégrer Wenge. Parmi les deux Wenge, j'ai commencé par Maison Mère. Où il y avait Nabiso Williamson. À cette époque-là, fait le chef de poule, chef de l'orchestre. Il y a un moment où on a une relation à Makassi, donc Tilelo. J'en profite de dire mes salutations respectueuses à Chita Nigola, chef de poule. Et puis, il y a des collègues qui ont soutenu. Na Wenge Maison Mère, l'air où yaka, salaka test, bayamba konombe. En fait, c'était même jour Naka Bossé, Moulembi, que je salue aussi mon pote. Oye nanga tokutalaka na Sarcelles, à pied Perfect Stein, nanga à Paris. Il y a qui n'a pas quitté Brazza, tokutana na Maison Mère. À cette époque-là, on réflexionné la Zamba. Donc, on a 1, 2, 3. Alors, dans la test, on a un japonais au Kiti. Tout le monde est parti, bateau mongati likola bati. Na kozwa refrain pour poser na idée pour comprendre. Motabota y passe à japonais au Kito kashorale. Oh samabi. Yonde mote mananga amara mabea. Donc eloko wana ça na ba joute. Hein, donc on a zo épinglé pour comprendre. Voilà. Mais va souvenir à Malam Mosé Belé. Une année de cela, j'ai quitté maintenant Maison Mère pour BCBG. Vingtaine des années. Qu'est-ce qui fait que vous quittez la Maison Mère? Parce qu'il y a déjà mon côté, on a Maison Mère. Vous voulez continuer chez moi? Mais non, mon frère, chacun a son destin. Net yo peta msoka na no journalisme était. Wana ba profession mso les gars na ba balle, les gars na ba nini ba sport. Mais le lieu orienté on a kati ya journalisme. Donc, quand moi je suis dans la Maison Mère, et puis c'est pas du gâteau, on va vite au côté Imana. Pour vite à Imana, la musique, ils ont dit, ou une Maison Mère, na BCBG. Tant on a l'ongwa qui n'a pas qui font na Bina Dama. Na côté pe, on veut dire na l'ongwa les lobby na côté. Oh, l'ongwa les lobby au côté. Maintenant, ce que pas Bina Dama, il s'en dit ni pour Zulema à côté vraiment BCBG. Bina Dama vendara na e. Quelque part dans le centre-ville, là, les sommes à mon nez réputé, là, ça la clip, il y a TH au Monaba. Alors, ces gars, les gars qui ont comme passager, allez à Makaya Boupaya, moi, si, ex-musicien, la troisième élu. Là, il y a pour aller à Makaya Boupaya, à côté de Zulema, à ce c'est évolué, là, bassiste, c'est mon quoi, Joseph Fadi, à Petit Napsot, abandi ko panza banzela non stop seguin craqué abisha yozu master cha c'était ma sananga yo aza évoluer na Brazza ke mikiba ameshani ezanga po minai cha bitin il faut quand moi des situations habiter cha yeza niveau na te yeli ado ke ni ga lelo pa vie to solo kama. Je me rappelle bien que Seguin a une voiture mon sport et église métallique que continue na kati qui casse nous pour mon boss que tu sais. Là, tu commis boabi vieux yoka Dieu ou le chanteur na petit na kalacha. Puis abi yo na banka bundo ya na badolin de na banana bon na yoka ya c'est ça. Alors, sans complexe que j'étais parcourir Mikili, il n'y a pas où Anthony Nane, il n'y a pas Bina Dama, il n'y a pas de complexe. Moi, on a dit que c'est déchaîné. Bonsoir papa chéri Bina Dama. Je te dis sans complexe. Hey, ma bouche ne cesse de répéter ces mots. Je t'aime souvent. Mes yeux réclament ta beauté, jamais y résister. Solo na yo yanzo te comment ta parfum préféré nangai. Tendresse, affection, na plaisir. Et tinda kanga na yemba, na yembi papa chéri. Na koyemba Bina Dama, Salvatore de la patria. L'homme qui a sucré la banane. Sulutani akongenga lokola moi ekitoko lokola wolo Belvina talatala na kisanola lokola piesera
Et tika émotion faloze à place on a bon comprendre via Simba tout pour comprendre les dégâts. Zulema Simbisa Jibem Piana Muntu parce que papa chéri non ami c'est Santana ni après ko si ça ayoka ikati na ye mukolo occasion aloba nini lorsque aussi na katakité na sala kilométrique suivi na ngona sala nga au clair de la lune binadama ye il était tout en blin blin plein de charme d'amour banda yo kende bolingo nga moteme zozika sima na yo nga moteme peli moto sima na yo papa Daïda Soraya. Vous pleurez dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie par terre sur le toit. Aïe, papa, toujours. Donc, Abi, banda lelo petit à côté mouvement. Là, qu'il y a moulaïte. Na côté mouvement na deux vocaux et puis suivi na ngoku na sala qui suite. Bali ba présenter na Fikine, na raté Fikine, ba yo présenter na sikoyo na chez Munguludiaka na baitamu ambisi na rompe ngaba présenter nga na Munguludiaka bon sur le maoyemba sikoyo zemo babenga Jojo Ngonda. Il y avait mon collègue Kalouji Tutu, mon premier. Il y avait Chai Ngenge et encore il y avait Gessan Sakoko de Sorbonne. Le bandit Jojo Ngonda comme un avocat la vie na biso de la folie. Na motema na kolela Corneli Malongi onga ya wana we domumba funa nete yuka skonde ba déception ya bolingo elekelinga yo ngasulema na we ya boyo katanga ye celui qui veut bouder n'a qu'à bouder pour lui, n'est-ce pas l'amour s'est placé, l'intérêt de l'autre devant le sien. Il dit mieux écoutez-moi ça, Banamassinae. À la première occasion nous nous sommes rencontrés, j'avais comme impression de retrouver la légèreté de mon adolescence Zulema. Vraiment Naya Mombele, Petro Congo Bayebi. Et je me suis peu à peu installé ma campagne qu'on se voyait chaque jour. Je vais rentrer Léo d'une manière rarement épisodique au rythme de Binadama. Il n'y avait plus personne d'autre que lui dans mes yeux. C'est pas Paris, c'est pas changement. Mais Ninyangoboye. Na préféré aussi là na kaka ndambo yo ki na comme na $800 en dollars ça c'était monnaie locale. Mais première fois na lobby na yo première fois na simba $800 na podium. C'était à Mongoludiaka chez Binadam. Na bina yo na mona tandi kota dollar na olinga kote mutali la kota na jusqu'à ce que na soit qui épingle na épingle poche. Alors côté monnaie locale na tika on libre pour ça. Donc bas sur la barreau mais côté à dollar Olivier Mambo. Donc ngala za pona kosa te pona loba te. Épingle donc poche zo appelé épingle i dollar pour ko ka bango na boule que na pesi 5000 francs. Yebara dollar. Et puis pour là c'est le gros billet. Pour la babia va 100 na ba 50. Pour couper ba 20 na ba 10 ya. Pour ko luba ba kabisa. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup toujours. Na ya Zulema. Zulema na musique kotala. Nani penda pesa Zulema. Ya usa musique. Et puis ya oyemba deuxième au Zulema. Ouais, sans vous mentir, Nazarabna idole a fait la baï le canto. Je l'ai dit à Missi. Je dis toi, balabala mon va numéro le pas mon qui c'est une voix. On a fait la tobeta nding à tina n'enga qui congo le voilà. Et moi le moni qui avant de kabwana pe fona bete le quoi vie pour la non. Non, linga kutu le lobby que hier, il faut beta ta moi des biloko mon pe ya idole na. Alain Maswangi. Ya mama Laura Masamba. Na staff Ngeli na Saint-Étienne à Edmond. Sans oublier Serge També, le rescapé à Edmond. Yagoloba trop. Zela maman bolingo yango ekoyaka te. Osika na mai na miso na bondeli yo ban souvenir. Yozonga tajili na tikala maboko mpamba ye. Kotika ngai pe. Ah papa Micha de Paris. Okito yambelelanga wayo leloro tindelanga tabansango na carte postale okito mabanzo malekingai
misoki pelisali metina mona mpembe okito telefone ngata na mpokwa mama tango bomone sieleka okitola mukaka na pongi moto wako wango na mituni epai ozali soki oyokaka ta nsango ndenge nga nakoni okwama kawa oyaya kindokine yesu leba toye sikoyo tovanda place mpena tozwa mwa temps ya kobeta lisolo epuis yango mpe moto ekomema biso ti émission ekende na kosila bat de mat na terrain Zulema azwi chance ya kotia champ Zulema na nzembo atie est-ce que bato mo bakoyoka nano epuis bacomprendre ke nzembo ya Zulema wana papa chéri esala ndeni po apesa yo confiance otia na nzembo. Ouais, par ma conseil à Alain Kembela, à Paris, sans oublier Evanjo, Landou Kembela à Paris. Il y a aussi Géritan, c'est l'architecte du moment, à Kini. J'ai failli quitter, mais donc, moi, le bateau était beaucoup extrait. Angana lelaki butu mobimba lekola bebo ya za malade pasi ya mototo ya libumu kobelela ngana bolingo lokola bebe calcul ekomi ya pédiatre ngai na komi lokola Georges Koshi azolela Pokémon douleur esangani na émotion son éminence maître Kazi na likolo na avion anga na yebaki te na bolingo na kokoma handicapé nandimaka te qu'un jour amour ekosimbisanga babeki nakanaka te qu'un jour nakotombe victime d'amour engai oyo choisi na tango oyo ya mawalite mebengaka loboko mais pourquoi yo benir mariage ya loboko na ngai na litame esengo boyanga lokola mayebale boya kozonga nsima choisi omesenisi nga na pasi lokola miso aveugle oyo emesana na molilie eza place moko oya na nzembo oyo na oyebisonga moso na vanda esika moko na okoka place eza place moko oya obeta molenge lisolo tonavigue 3 personnes na mai mama botaki nga na nga na mwasi na ngai ye yekotaki biso mosindo na ebale bato zindi na mai sauvetage kaka mibale soki nakanisi sanza libwa ya semi mama niesi azalaki olelama losambo mpasi ya kobota ye binadama bazwaka mama mbala mibale te kasi basina koki otanga mile lokola roi Salomon Roger Mel empreinte digital ya Zulema place pele toye Alain Kembela place tovanda vraiment na émission yango oyo Zulema Bobby a triché azelaki artiste moko pe na kati ya mboka na biso ye pa beti ye kuta beti ngo lokwa lisolo siko Zulema abipo batu bayeba te na navigue yango na ndenga chant na nuance poni. Mais non, il y a de cela 11 ans, album Napsune Oumeli, Makambo Oumeli. Bah fanatique vrai, il y a BCBG, il y a des concerts, il y a partout. Dans la Robeta Babiloko. Bah profiter à Goyi, bah on est dans des concerts. Hein? Bon, on a connu Batani, pour la bande la studio, la bande la raquette, pour obtenir Binadama, le roi des bis encore. Donc, si on va y a Bangona, il y a Ibinani. Pour y a Bango à peine Kobina, il y a 11 ans de cela. Si on a Ibinani, le chasseur des images, je vais comprendre dans le projet de l'audition. Zulema scolaire au Yokayi frère na Yopé étant musicien Fali Poupa ou Ayimba Keloko na l'air au Yoki Ango. Il s'arrête au nom. Bon, Danichi Manga et comme Sanga était, pour la liboso de l'Oga Zulema, Bayemba et du Mapé Batamoudi, va convaincre les gens, il y a du Bora Batazulema. Na omoti na kati nzembo na beteki bayi banga bankunga ye babakanga bavoka ya Zulema kwena bogilanga okena hiba o kumbuzo ba mwatu ya banga na cho ya bralima na sarela mayela mabomuntu amaduja udebina dama Eric Ngwasuma ngesemene koko Rubenga Rubeshi honorable Mbati Mbachamade Umalanda
J'ai mouillé ma gorge. Toujours, c'est des choses. Toujours, c'est des choses. Balle de match na terrain, Zulema, Ayembi, na combien de champs na Katia balle de match? Oui, Zulema, bon, ça permettait à la Chanzembo. Mon copain, mais ça n'a pas gagné, on a pas Voko. Voko n'a pas Moko, ils ont compté grandeur la chanson. Il y a un moment où il y a un ballon, ils ont pris la chanson pour poignarder, bien. Il y a un moment où il y a un imbécile, Bogi choisit ma tata. Le reste, maintenant, on a des vocaux, on a un patron. Pour patron, il faut y aller. Pour y aller, des patrons. Bina Dama, l'homme de Frida Ouz, papa d'Aïda Souraya. Non, attention. Dans Wenge BCBG, nous vivons l'époque des 54 cartes à jouer. Parmi les 54 cartes à jouer, il n'y a que des jokers. Le premier joker en couleur, c'est El Salvatore Abinadama, papa d'Aïda Souraya. D'où le deuxième joker en noir et blanc, c'est Mbiakan Kukuta, le roi des bis encore, moi, mon bel résidé à Massina. Le reste, maintenant, choisissez-vous. Oh! On a créé polémique. On a bien, on a créé polémique dans la papa chéri. C'est juste remettre le point sur les îles, les trous dans le haut et les barres sur le dessus. Vas-y vérifier ce soir. Zulema so ami Fandi. Vous pouvez applaudir pour moi. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. On fait l'émission Batoubaza vraiment belé. Bandeko bazé belé au Bakolanda biso nakata ya Zulema. Tokena Zulema soka Fandi. Otenze mbono ebeta. Yo moko miyoka. Isala konondi. Ezaka mère mo basala imikate alemba ko mekango. Oh. Bino ndeko somba bola. Mais bon télé. Ah bon bino mo. Na bien. Mais bon télé gâté. Azane kana kwa. Asala ka danger. Somo na tromper mais ça. Le robuto yo osombi wa. Osombe pas Zulema te. Maintenant si ko lelo yo Zulema, est-ce que déjà azwa pe chance wana na ba musicien congolais ata ya ba orchestre mususu to baleki na pe misu bazana ba orchestre qui a invité ya Zulema ya kananu pour ça lilanga tamu elongo mbalebele ya na ba concert net ya petit na maestro Fabrigas so na ke kuna respect apesa ngai mes salutations maestro Fabrigas. Donc apesi micro et puis ça finira par na logo tabalara batu bazawana o ba Sarkozy lo polanzambe ziba mbona ba 800 kingandi de toujours épingle et ratana nuté na le gars épingle épingle gars que côté boy ba ramasser on a payé taximan $100 na place à 10 000 épingle toujours ezaka été na pesi leader bina filé pa za koyi pa ya manga makazi sans oublier Ibrator Kiana. Donc il est vraiment. N'oublie pas Motona Tembe. Watanabe. Toujours Gogan. Mais oui, que concert à petit, non, héritier Watanabe, on dirait Batou Belé, Balobé, la Kiango Stade, il y a salé, il y a planté. Mais tout le monde a deuxième, et l'autre, il y a la Misco en Angola, il y a un frère, il y a Fali pour on dirait héritier, à côté, il y a un peu mal, il y a un en fait, dans l'année, mais je ferai l'effort quand même à Golande l'amour. Mais la vie qui est héritier Gogan, Motona Tembe, toujours, c'est des choses. Ferregola a annoncé concert pour ce 24 juin, stade. Motonayo, Bozalakanaye, au monde en est-ce que Ferregola n'a ndenge, Bobby que Montarolongola et Loko Fali pour Patika. Na stade Azati pour un concert ya Ferregola ya Zulema tant que Mbiaka tant que Muto ayoka la musique au cours de banon. Ouais, moi je suis optimiste, je suis pas là pour n'engo moni intel intelté. Ferregola c'est un vrai noko. Artiste munene Chetani. Le padre Bambo de pas osali. Noko lialine bunda la bora na olonga. On félicite la prophétie dans la yango au beta yango et aussi Mbappé ba au craquer pour le yembo et ça additionnel. Ne vous trompez pas là. On a vu le yembo ça puis na bango ba to so Moscou. Soto cheki yungulo mona mna nsenge les gars mais farine ndembe. Farine. Quoi on préférer farine. Et là on préférer là la bête de le vocal. Pour babloko lingo tuna là exact. Et puis nous sommes pas nous préférer farine. Bitumbeza nango na maloba te o me vrai combat yango ya wana mongongo wonzembanga na nzemba na nyaleki bwaka Zulema bwaka mokonzi abisa encore
betuta pona manaki yungulungo nsengeta luta ve kaka farine boyambana esprit ya bien mate ya stratégique atrangale lisumu binadama eza fota misika Congo tokobomana tokofinga na yaya towelaka nini c'est mon l'amour et non la guerre qui sont la paix tozwandakisa ya Sarkozy na François Hollande bawelaka bokonzi me babomaka France ete bandeko Congo yoyoko nzoto ya moto biteni meke jamais loboko eloba na lokolo longwa na nzoto nanga masuwa ekonana na yo mawave otomboli loboko pepingai orevoir nzela nakozonga ndako nako eske bakobetelanga maboko mama mami wanza bobetela ye maboko doko yaya yazulema nazongi na place oyo nayoki olobi farine betu baki yungula nandeko lobi tutapona manaki yungulungo yazulema tokei sengeta luta ve kaka farine omwelika yingulu akanga tule o bansenge o bani baiti jamais mais farine baoleka siko yazulema ndeko na bino pe frère na bino oyo pe azui mo eloko na wakotisi na kati album na informé 17 ya Fally Ipupa yango peza na terrain ekutani na balle de match na ndenge omona des album wana ojige match eza kwata bapoto mike stila la passé eza te obi atoko sopati zoi wabi na Saint-Hilaire tozelo yo chabi olobi match eza kwata bapoto mike stila la passé eza te arbitre pe aza te so ekoti na lupanga basa makasi bimisa bali kwata ko veut dire bala coup de tête comme na loketo sokumuka amena biso ya ole bauni pe abele melamai besili oki choisir matata pourquoi ka yazule masali choix na nzembo na yeto mona baninga mususu yoka amour de ceci c'est là muso yoki ndete hérité watanabe abeta ba BM banani yazulema asalika choix ya nzembo na titre zaka choisi matata mais choisi matata aza moko asombi nzembo cash mystère cash na meke mystère cash $10,000 cash pour nzembo na ye wana alors il faut na épingler comme on a dit na titre nzembo choisi matata apesa au cash na maboko papa c'était à 1h du matin la chanson a été composée pour Papi Kake m'a promis 8 000 le lendemain c'est choisi qu'il y a même 10 000 entre 10 000 et 8 000 il y a pas mal dans le roi ndé na makamba ba chaîne awa ndeti mère na biso mami wanda na ba chaîne mususu omoni mutu mususu apesi 500 francs mususu apesa 10 000 francs mais permettre ngana pesa na numéro pour déjà il faut pesa yo kozwa bana pour ça numéro mon numéro c'est celui-ci plus 243 82 39 53 720 je répète plus 243 82 39 53 720 on a besoin de vous dire les mailles mon go to développer donc profiter qui dit bakolo makambo yango voilà toujours c'est des choses zulema na lingi nanu opesa biso couleur ya nzembo mo ya papa chéri oyemba ngosi kona kisu ya papa chéri compose j'en ai qui ont voyagé brusquement j'ai l'aéroport plein de bafés rouges na koko rompre mokumbi ambulance amemanga soi-disant accidenté bapesa biso nzela priorité nakuta yo avant osala checking nanule voyage na yo amour please papa obomanga le oyemba na kufa nanga okufa okaka ye bayembi bakisini papa dinazama Kofi Olomide abimisi pe nzembo album bino pe battement mwana ya Kofi Olomide formation. Vous voulez lever les chiens qui dorment? C'est réveiller les chiens qui dorment. Ou bien mesurer les jours et la nuit. Si vous voulez. Parce qu'on a besoin de la photo, on a yoga, on a été.
nalobi nayokaka te nayokaka balle de match. Tu ne connais pas? Si tu es fâché, va appeler les policiers qui viennent. Oh! T'as bien, hein? Qui obéit à la police, bah ya. Match eza deya kuwata bapoto misusu ya kasi baboluka ndike komatama ebetama na bakilota jin mabolongo nazina wata ezao na moloka match kuwata bala coup de tête na cheli soko toboka kasi moni réalité te choisi na atade. Yazulema, merci beaucoup. Nous arrivons justement lentement à la fin de cette émission. Zulema, Nandili Kaka, Nandili Amzouaka. Oui, c'est un appel. Oh, dans le monde entier, s'abonnez-vous. Oh, MT, na MJTV. Oya Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Leokuta Zulema, Zopanzan Chouaka. Surtout Alino Kembela, Landangaye. Évangile. Sandu Kembela, Landangaye. Ah, Boluke Langaye, Géri, Tansia. Archi. Mingi Bolandaka, MJTV, Nabiso. Et pas y avoir comment na Zulema live azot les chaîner. Ah bolugelanga Alino Kembela bolugelanga Mami Wanja, la première dame de l'Orléans ayoka Zule. Ah minya golo batena pesi kino numéro. Obenga mpe bo s'abonner mingi na MJTV. Voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Il y a Zulema, tout comme dans Souka, Badikasi na yo, et puis Bandela du Souka. Non, dédicace à vidéo, la question on a et puis la continue de travailler, mais à Dubaï, on a béni les bons sommets de la ouais, c'est une car, non, bah, Bandela. Merci beaucoup, là c'était Zulema qu'on avait cet très bel plaisir de recevoir dans notre plateau de haute en couleur. On a yéli dans un solo, vraiment il y a Batman, merci, merci. Comme ça, derrière ce beau caméra là, je vois Olivier Luango, Esther. nakoluka bakombo na bino bandeko bakombo wana bopesaki nga botala telelanga ngo soki papier eza awa olokoteli nga ngo opesika. Merci aussi na père na biso balobi biso awa soki tokongela eza toujours système ya bonzambe parce que notre dadi est là, papa Misha na kati ya Paris wana moninga ya Servos ya Rose yotangelanga komba tata na bino nde nani nayebi ete. Donc merci na Olivier Luango, merci à l'assistance de ma consoeur Sylvie Bati Otozakane awa na kati ya chaîne na bino, et pourquoi pas de voir notre frère depuis Orléans. Là je vois Ronnie Bessial, donc Ronnie Bessial, pourquoi pas de voir aussi notre frère Kevin Bravo Wanda, chaîne YouTube authentique. Il y a Kevin Bravo Wanda, notre frère Kevin Bravo Wanda. Donc Ronnie Bessial à la Zambia 40 vies, 38 vies. Pasola. Tous les Olivier Luango, bye bye. MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata, vraiment bon s'abonner.
mazapata bina kolikobo Samara koli mazapata MGTV Samara koli mazapata Mami wanza Yoga mami wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous